hypocrite en fait. Ou hypocrite. Ok, Teresa. Voilà. Yo tango yamba Naomi o lekisa Naomi ni mission. Ok? Tango yo Teresa o yamba Naomi o lekisa ni mission pour le baken Michou a bengi saka été na anniversaire surprise à Mams. Est-ce que ozaka yaya? Ozaka yaya malam? Parce que soki yo ozaka mobomi moto olinga ko pekisa Naomi, olinga lekisa Naomi ni mission wana te. Ozande hypocrite en fait. Ok? Pour émission no yo sel nga ya ba hypocrisie. Ya ba hypocrite. Ozo yo kapona yebi ko na fenêtre. Yo muto banda ko pelisa moto pour lekisa Naomi a akize Michou mobeta kande 12. Osalaka na système ya 12. D'accord? Olekisa Naomi pour aloba ke Michou mbembele abengisaka ete na anniversaire surprise ya Mams. Osalaka déjà mabe. Tant que yaya okoka ko sala ngote. Obetaka déjà Michou 12. Mais tala ndingo yo ko akize batu po émission no yo sela ndinga. Oyo ko akize nga même yo nde mopelisi moto. Nyonso excès ya ko luka ko zala. Tala, non ngolo ba mabete po ba mbwa po ngande na yebi ko ningisa réseaux sociaux. Po na yebi question dans lobby non ningisa réseaux sociaux. Mais c'est toi qui a commencé l'histoire. Ya Olexa Naomi émission na yo. Po gagner pe ka mbongo ndongo lo ba kebiso to gagner mbongo. Pe yo po osara po gagner ka mbongo. Yo mto créa ka polémique po Naomi Michou abengisa ka ye. Mais yo leki oyeba ka ngope bien ke Michou atindaka message Naomi azanga 5 euro boya ne pe koya. Na kibombanda na baonde bazaka nango. Mais yo o permetta otika Naomi a loboko ka ko kata ngo na montage. Kozaka hypocrite boete. Oza pe ka loko asila sila pe asala pe loro ne lelo na ba fai na ebiso toza ba fai na ye. Yo pe sala loro no za pe na ba fai na yo. Oza ka likamba ba fana sile ye oye. Te. Si la lobaka ba répondaka ba fanatique te ye mo mam sa répondra biso te. Okoki ko ya ko répondre nga na émission to ko yo sela nga droit de réponse te. Parce que oza mu kala ya star na nga. Oza mu kala ya star na nga ko so yo sela nga émission te. Yo oza mu kala star na nga za lokwa ka boza. Donc ko ya osela nga te ya lokwa sila mto yo sela nga émission esimba te. Donc soko ya ko tanga su kombo na nga te. Ko tanga ka te po na na respecter o ka ti siko na respecter yo. Po yo oza mu kala star na nga. Donc yo ko loba na nga te po nga na mwana star na yo ko loba na nga te. O ko loba na nga te. Po makambo Jérémy pa ko ya fongo live alobi na nga. Maman Marlène pa ko ya fongo live pa lobi na nga. Oh. Yo loba na nga ndeni yo za mukala star na ngo ko loba na nga. Yo za mukala ya mama. E alwa mukala mama na nga zo loba na nga. E bano ndeni. O bandeni. Ezambaso oliko yo kalikambu to sokolo tie fort d'état musaka oyo ko répondre. Soki oyo kika likambo tie fort d'état musaka yo wana yo bimisi misu. Biso so to binde to bimisa misu. Soko répondre nga no ya. O répondre nga pe na ko ya. Nga pe na répondre auto oye to ye. C'est de ça qu'il s'agit. Yo koko yo fongoli la fanatique si la mbanga te. Yo soko respectera si la faut respecter ba fan ne po même ça respecter biso. Na ba liboma na biso. A lukaraka batu ba se ba calmer biso na ba privé. Parce que toza bana na ye. Yo koko yate na salo yenge yo koloba na biso yo za nani. Oza nani yo koloba na biso. Mida maîtrise toi. Yaya akoko yo sel na émission te. Ya za lokwa mama na biso. Ako yo sa te donc qu'est-ce que tu fingi bana ba yebe jouer te. Ngala lobika ke na liga Michou. Naomi atiko bimsa muninga mabe na nga wapi. Est-ce que nga na finga ba bombo na finga Naomi ebo jouer te. Non. A boy kolanda donc ça ko lata nga mungamba ya Teresa olekisi. Olekisi penza Teresa. Ozaka wana agitation, c'est ça pe groupe na yo, na ba file na yo zaka mukala mama abiso, c'est ça pe groupe na yo. Ki mukala no gérant o bien. OK? Nga na mukala si la te na mwana, na za fanatique. Donc yo so sa ki mukala gérer ki mukala na o bien Teresa. Yango mono bébé na batu no sa tête, bongo si la komo bongsa na batu, bon ko bongsa ta ma ko pousser o sa o suka wapi. Kasi rôle no okufa. Ki sankara de kuta no okufa. For 15 years, no kufa. Donc nga pe na ma belé pétété sa Teresa mu kala ya star nanga. Donc ça na place na yo na tio pe na place même si la tia moni yo sel nga émission je ne crois pas ka sepeli parce que si la linga te batu ba proche de ba répondre ba fanatique na ye. Alinga te. Okoko yo répondre fanatique te. Okoko yo répondre fanatique te.
ata ba manager ne ba ya ko répondre biso te ba yebi ke bituma ye mo si la loba tika ba fanatique ba bunda na bango na bango yo ya ko répondre ngate sala ki mukala ki ya ki mama mobimba oyo zo sala na pasila sala ngo malembe na ngate ngaso toucher nga na manquer au respect. C'est de ça qu'il s'agit. Pena yebisio à partir lelo kanga ngo date. Oh non, le bo po mo to provoquer nga. Teresa mukolo meka olongwe SBO fingi si la bo manquer si la respect. En tout cas no sambu so kitoko na réseaux sociaux. Na yebisio kande yo bandinga wana. Mukolo oyo kolongwa SB yeba ko zana ngambu nanga no fingo makasi yo sakanati. Po yo moko mto provoquer nga na banda ko respecter yo. Mais tellement yo ko provoquer nga mukolo ko mekaka kolonga pasi la fo kanga munoko no soki ofongoli munoko ngam no lato na réseaux sociaux ngam tu no lata na réseaux sociaux ngam tu no bimsa vie na onyo so salité na réseaux sociaux po biso so tona ba via salité ya biso ebima yo pe efo ebima ba tu no so pe efo ebima yango to bimisi ki mosindwa Naomi. OK, parce que mutu to ebingande na respectaka yo mais yo moko ndo provoquer nga mais yeba mukolo longa pasi la so meko bungela sila non lato na réseaux sociaux non salon na ko yiba yo réputation. D'accord na ebisi bino po yo moko yaka kolekisa Naomi soko zaka ya malamu ngo sala ngote yo pe nyo so sala no saka po na intérêt ba vie na yo o sala po na ba intérêt ba vie na yo o sala pe po zwa mbongo liana ba jigolo na yo mukolo ko meka ngam na oyela yo na ebisi yo ana aka no na maîtrise na déborder kate na aka na maîtrise parce que yo mom to lukinga mais yebanga pe na mabele petete to sakano kitoko mida yoka biso SB biso merci beaucoup ngai na finga ebana te alati doka sita yo kolata kanga nga na fingi bana te ke ba joa bien te non na fingi bango te nga choix na ngezaka mishu ezaka ne na théâtre na choix na ngeza asila ezaka lea ezaka nani o lipati ndenge pe na bana ya sila choix na nga ya mishu boko kanga sentiment na nga te Teresa yo ko yo loba na nga te tant que yo Lexa Naomi a cause la mishu makambu yo mama la monte mo pelisi moto yo kutu mto kabola sila na bato za biso te oya kaka so likambo yindi ata sila baranki na sila yo kokota mukala mama bimba salisa groupe no poza na ba fanatique no sila na ba fan na yo ko répondre ba fanatique te sila peki sabino bo répondre ba fanatique parce que bi ba fanatique ba rabem poli akoko yela ope mobimba. Donc sila mananga penza sila mananga Teresia ba nani oyo wana nyoso oyo nani kombo ye nani abande osa matala na libala na ye kombo ye nani mama Esther azui libala boyo mkoni ozon libala oko maka koko santa chéri mama sans chéri tango oko luka mona mukene impolite oyebinga na kada impoli na banga eloko te Teresia soki soko ye na ozelo penza Teresia to papa na réseaux sociaux Teresia yaya est-ce que na finga bana yo mobolo ate ko ba ke mida ko finga bato eleki mida ko finga bana eleki yebisa na finga Teresia na ozelo oyeto ye Teresia nga na ozelo Teresia na ozelo ngate mna tinda kingo nyonso elemba ba pose ko yo tsaka ba fo de ta musaka obata mana filtre na ozelo Teresia na ozela Teresia yaya nga na finga bana ta ko kosela maka ta ko saka nga buite oloba imida so yo finga ngo nga pe na ye Teresia yaka na déborder kitoko to saka na réseaux sociaux to saka na penza to saka na penza no zelo tant si la pexa bino bo meka provoka ba fan te ayeba ke ba fan ko azana ndenge na ya réagisaka fan na fan to ko réagissé ndé monter donc soki oye Teresia no ya non la kiso pena ke na ozongelo midakala oyo ka somo na maitsa ba makangu no parce que na pa na vino na maboko na matisa ba makangu no tout okoko ozombala sûreté ya age no poanika bana mike na ko sakano na réseaux sociaux no yebiso o la panganga banga mutu te hein na banga mutu te pas midi chez quelqu'un soki oye Teresia no ya no zelo Teresia nga pa na o ya na déclarer rando no zelo kotinda mutu musute yo yaka nga no zelo na kotoko sambusa na réseaux sociaux ngape da coupe yeba na mobile na vivani na yiba yo pe fo yo po bima na boba mike fo ba mata miniature no sambu iso pe no zelo Teresia
biso pe non zelo Teresia non zelo maboko fungwama Thérèse n'a pas sa rando, on a déclaré rando à partir d'aujourd'hui. Yako yeto ye. Yaya, ngai Thérèse a commencé à l'émission, t'es un fanatique. Thérèse a fait tika Babylon va sortir médiatique sur ma fanasi là. Il faut tika parce que y'a Alexandre Naomi le quoi c'est la Michou Makambuka bengi ça qui était dans anniversaire. Thérèse a quoi répondre à fanatique à si la té. Asa le quoi yaya si là. A quoi répondre à ban à si la té. Yaya ko répondre ban à leki na été. Ezala ni répondre boloko ko zando répondre ngo sali mabe o yena tia musapina misu na oye bisao. Thérèse na tia musapina misu na oye biso. Pardon bébé. Pardon vraiment s'il te plaît maman tiens non, et c'est la vraie Bozaraba hypocrite. Te Bozaraba hypocrite botika biloko wana. Potange bandako inda ka biso ba konifata ngona ba boloko ko ngoto bundaka. Botika hypocrisie na bino botika. Donc Thérèse a so yena ngana o yela on mobimba. Thérèse ya ngana mi da la Taylor na banga mutu to ka nena ningisa ba réseaux sociaux okolapa nga yo otapa li soko na yo onukuta li soko no na oyebiso. Okolapa nga. Elongi nyonso de lembio ko luka mobali to yaka ba distraction na bana ya esila. Yo za nani yo répondre ba fana sila. Oza nani marele ni pourquoi ko sela biso ba émission te. Pourquoi ma marele ni ba ko sela biso ba émission te. Pourquoi? Même ya Gabriel atamaka na biso ba fana yinda kota te. Yo ko ya wanani yo sela nge émission Thérèse mu kala ya pamba zanga groupe théâtral. Mu kala ya leki na esila mutabanda théâtre kala ba kale bana mike bana ba groupe yo kokwa kaloza groupe te. Thérèse nga yo yebinga déjà. Oyebinga. C'est de ça qu'il s'agit. Na ebisi o ye pensa na oyelo na oyebiso ke nga banga mututi. Nga na poto yo na gisasa na ko samba yo po ye poto po yo lukanga to betani kitoko. Na nzoto nde lembi o yo kapende na tuto kitoko. Nga sara ba jete. Ba ja salite ona bo sala ngona nde na bino nga sala ba jete. Nga otie. OK? Otie. Ba hypocrite boti ko komila nga bido take mission na talaki. Thérèse qui kwa kizende nga 12 eleka te ngo ye na 12 on niko 12 kitoko. Ya on ba finga ko na internet mo bimba obota bana ba soki ba tata ba vino ya salite na ba mike. Nga ba vino ya salite o salate hein? Tranquillise-toi quoi. OK? Oye toye. Non zelo pe na rando. Oye no fingo kitoko na oyebiso. No fingo kitoko. Bato bana yo za nani yo oya ko pesa ba ordre na ba fanatique sila wan nani. To ba fan noter? To za ba fan noter parce que yo zata na fanatique morote. O banda théâtre kala ozarata na fanatique te. Oza na fanatique te. Donc okoko ya na luingete. Biso to ba fana sila to ya yote luka sa pe ya yoza na ba fanatique nao. Odiembe la ba fana sila. Biso to ya yote. Preuve ani mukolobe bana sila mutotalo azati. Parce que ozata na fanatique mokote. D'accord? Oye to e na zelo kitoko. Thérèse na zelo kitoko. Na zelo penza na rando na oyebiso finga ma yosaranati. To sepelisa ba page. Pongana ningisa réseau so nde na lobi boye ko ninga na pe. Donc sopo ye na ye réseau ko ninga na to kanga réseaux sociaux. Matière pesate to lia no matière ma finga ya Thérèse na mida. To lia no ma finga. Non zelo. O koma ka oyoki likambo loko ti ba fode to no musako pako loka Michael Oyoko répondre ba fanatique sila. Yemro sila répondre à biso te to sa mabe to sa malamu répondre à biso te. Alors ba botika ba fanatique kuna. Star a répondre à fanatique te. Yoko yo sela nge mission te. Okoko yo sela nge mission te. Oko yo sela nge mission te. Yaka siko na poto buzoba po o lapa yo lapa ba kronifata sila. Oko lapa bada ba fana sila. Oya ko sela bango be mission ngam taliboso nde no lapisa yo. No yebiso. Poko fingo no fingelo Thérèse. O lapa no zelo sala te mission na buta lelo pakola fo de ta musaka yaka. Pakola fo de ta musaka yaka. To yo sema ba fo de to no wana o musaka sombela ngo bana sila. Oya ko répondre à bango yaka to saka na o mama kuluta ya zoba insensé no zelo. Alo ba ngape mida tika ko benga ba fana sila ba insensé. Nga ba fana sila de to benga ziti.
hein ozaka na groupe ya nini kuna bozaka bino so na ba Caleb na ba Charlene Benz bozaka kuna na groupe ya nini ya na za matière ya fo ya Teresa kobanga ngate fo ya ko répondre ngate osaka na kitoko to sepesa réseau so na ozilu yo tcha oye na ebisio nde na abwe na prêtre na ozelo personne moka okoti se miso finga na ye na fongolelo live na tio na miniature na tie yo na miniature pe na to sasani kitoko je koyoki. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino. En tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Musala na biso ezali to misala na biso ezali kosala électricité, kosala construction, kosala misala ya ndaku, oza na posa ba installer yo DSTV, oza na posa ba salela yo misala nyonso ya ndaku olingi, oza na posa ya industriel tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call. We will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gedeonelectrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là. Moi, votre humble servante, Mama B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là.